ngana défendre ba musicien ba musicien ba na galère petit hein ba musicien ba na pas si petit hein ba ko kemba eza wana momi na bito so awuti côté nini mais toujours kemba vraiment merci beaucoup Redi Amisi chariste ba kemba ba chanter ya umuna timi mke balongwe tozala ki ono kesi wale utaki pa de la forêt comme on est les marquis so mbongo ngweza ki maire yoko tozala ki so wapi umuna bongo balongwe ka bazalo baki na mbongo baze bele ba uto longwe pa langa ba uto sa orchestre na bango donc il ba ki mama passe ça toi na studio té toi na producteur té toi na sponsor té donc ndini goza facile na lobby yo yanga na tu soki osala na cadence pour le ba ke 20 musiciens quand ndeba sala ndako oui parce que na musicien na vanda na yo na musicien té yo mona so na ba télé o mona so na ba kala même so ba location donc on mona so na ba kala location mona so na tobonga na so non madame o tanga kala o futa de ce que futi ah madame. Maman, pour tous vos besoins de décoration, la Grâce Décoration. On a fête Nabino ya mariage, baptême, anniversaire, conférence, pas de soucis. La Grâce Décoration. Tozana Suisse Basel. Numéro de contact 0041 78 73 52 224. La Grâce décoration idéale pour notre thème na yo pe miso. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabou. Voilà, merci beaucoup à l'internaute et au monde entier. L'internaute va payer déjà confiance. L'internaute va fidèle à la patronne. L'internaute va fidèle à l'image du Congo. Nous avons déception par la buso c'est zéro. Tout ça avant le Congo. Voilà, on l'accepte toujours à Bilili à Congo. Mais l'élo émission Boakando Botoza en honneur Yakoyamba, un grand de la musique congolaise. Et naïl l'élo de Torobeta ma solo ya vie. Et puis ma solo ya musique asa déjà pembe na ngai mais ngai kaka na souhaité bino bolandi malam ya émission grande que pas oza toza leo na Redi Amisi bailo canto ya boni. Bonsoir maman. Bonjour, je sais pas. Maman, et ça plaisir nanga ya koyamba lelo et puis surtout que ya hôtel mala balabala c'est pas facile. Oh bien qu'on va en plein vent. Image à Congo eza honoré lelo ya yamba Redi Amisi en tant que grand. Oh, biso tozo reconnaître est-ce que ils ont fierté le lopo na yo ba benga yo grand de la musique. Mutuna mutako ça ba compliment denga lingi nga je pense que nazara compositeur, auteur, compositeur, interprète, chanteur. Mutuna mutako soka sali ba compliment ba boya ate. Ah oui. Mais Redi Amisi biso mbala biso tozo na image à Congo. Redi ya kala, Redi Amisi ya ba succès belé, Redi Amisi oh ya ba libala, ya ba prudence, ya ba vraiment ba injustice, ya ba nzembe belé ba nyoso ba otala biso ba yebi déjà besoin interpréter ça yo na radio tozo mona lelo. C'est ça Redi moko sauf Redi ngo voilà quoi, ngi ya mwana bino komene ya Redi. Quand il a 5 ans Redi, 10 ans Redi 4, 20 ans Redi 4. Ata succès si les ara Redi. Redi kaka. Succès, mon bino le roi bino se focaliser sur le succès, biso de se focaliser sur le succès. Succès dans le roi passage obligé. Déjà profession té. Ah succès dans la profession de succès. Non, on peut pas ça, mais on peut se focaliser quand on faut se focaliser mingi na travail. Travail ndé wa no boté la succès de temps en temps, échec pesa, succès pesa. Mais tu peux pas te focaliser quand tu as succès, c'est pas bon. Parce que Moutassa la ngwa azate succès ali bela azate nani azate donc succès de loko ya lwa mbongo ekendeke ezongaka ekei ezonga bongo ba ba benga na tango wana tanaki jeune c'est bien mais jeune ngo atikala Redi Amisi n'est pas papa quand même vous êtes jeune papa gros jeune papa na bana mikolo donc succès, voilà, succès c'est bien puisque les autres permettent de bosser la promo, boteka, mais la promotion et la profession, c'est-à-dire naza heureux parce que naza stable le lot, pour les gagner naza autrefois on a un succès mais naza stable le on a un succès moins mais naza stable. Je préfère encore naza stable que naza un succès sans stabilité. Stabilité outil na musala ya non, il y a pas de succès comme stabilité. Sinon tu vas musicien nyoso ba ça la succès mais baza stable.
mais baza stabilité selon yo selon andeni moi tout ça do discussion boyete mais sur hôtel li na temps akala ba musicien ba sali succès zaka vivre te zaka réalité ya redi ami sozo comme ça parce que ça la succès trop l'orchestre ya moto Ouais. ke na oya yo moko ah non ba kama te bongo vesi maro sala ke succès na kesa mutu bongo vesa mangwana ayima mabele na kesa mutu e bongo baze bele bondombo petun Hortense komona komana buku na ngai oyo ya sika baboti pe bandimi na kama ya motindo mwana oyo eza nzembo ya ndombo petun maintenant elingeli bate so solo orchestre de faut ça succès koleka non go sape tabula sala succès mingi te na African Jazz ma sala succès na orchestre na papa wemba asala succès mingi te na zaiko ninga sala na orchestre na donc ikokana te l'aime so sali plus dans orchestre aux na batu et puis au sali moins dans orchestre non ko ça wana misela nzambe misala nzambe beta so no lisolo vivre la musique na ba succès non et que neni aux gens vivre la musique ça fait combien de temps le temps depuis aux alara erotiki bango moi temps on a dans sala 20 ans na sala 20 ans et puis na sala na 20 ans de sala na sala tour à monde to kena ba mboka nyonso mukili na vivre la musique na enfant chéri ba compliment no c'est ça. Mais c'est connu quand même, grand oreille et maman, voilà, constaté. D'abord, j'étais un garçon qui aimait beaucoup travailler, qui aimait beaucoup son boulot. Apparemment, il continue son monde. Il travailler bien. C'est comme ça que le patron a comme apprécié. Donc, tout ça, là, tout le monde, tout ça, notre expérience, tout ça, le seul groupe OYO, tout ça, là, monde entier, c'est-à-dire Australie. Amérique, Canada, Europe, Afrique. Non. Il y a pour la clip, il y a pour la concert, auto bêta, il y a Ibélé, et on a cette expérience dans l'eau. Que grâce à Moussala Wanande, les lots tous alignés tous. Ceux qui calent, ils allaient quitter, si comme moi, ils allaient bien, ils allaient. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. On les a, moi, historique, comme moi, succès, tant que ça la succès, n'a vu mais les moi, succès, ça la même belé, attends, belé, moi, 150 chansons. Succès, ça la marana maloubaté. Succès, Zali, sans succès, moutou, ils ont justifié. Ils ont la trace. Au salarani, avant, pont, aux alara professeur, aux alara sakou, nini. Bah, tu faut pas y baon. Bisopé, on a tout ça là qui. Na 20 ans 150 chansons et c'est loko yo nzambe apesi biso le roi grâce zaka grâce comparé da baninga musute mais eza grâce vraiment lelo siko idée ya Casa do Canto utaki wapi Casa do Canto na umela kita na côte na 20 na vivre na sali 20 ans 20 ans après na moni ke na koli na ko mukolo na nuku tout témoin tant na ko même mukolo non na kola ki na sali 20 ans on a estimé que il était temps voilà quoi, na kende. C'est biblique d'ailleurs. Moi, on a notre temps à Okola, à Rozoa, courage à quitter mes parents pour nous retourner à foyer. Depuis le mois, ça fait combien de temps? 15 ans. Oh, le Casa do Canto, 15 ans. Casa do Canto, on a 2003, 13 ans, oui. 12 ou 13. Évolution. Évolution très bien, on a 3 albums dans le marché, tout ça là qui est Aziza, non, Batamsuku tu vine mon bimbasala coup album te, yezo le bamuke. Ah, puis on a 150 plus 30 tout ça là, on bien bamuke. Alors que Baptiste Mtsuba aller à Yebana mais azam même pas na 3 albums. Oui aye, après mon bamuke. Yezo quand album na Yebana zelo moko mais, bego Yebana na commencer mo zelo moko. Bego yeba na ko yembezela ko non nyoso le da okesa ogo yeba ko yeba na moyebo yemba te ogo yeba na célèbre au sanate mogo sal album te parce que tu ne sais pas écrire ko koma ba ma maintenant ça va commenter attends la quartier attends la famille na maintenant ça va beaucoup commenter qu'est-ce que tu crois yo quand tu peux beaucoup comment tu peux comment 15 ans la Casa do Canto et sali 3 albums mais ba monsieur pe ba na terre abonga yo na nga TV. Tiens, vous avez pas papa Wemba, papa Wemba Sungi, Yebani Tile, tu es pas réalisme. Il faut le refoulage. Mon kasi côté bon moi nat. So bazio na musala, madame. Ata lelo so ba recommander yo. Balobi na okende pa par exemple Jean-Marie Kasamba, bazo na musala. Mais ngana ko ya soute kuna. Yo moko siko faut travailler madame.
ngana ko simba na loboko te taba sima ya micro boy tala basala non yo moko poza na mo mayelo ya yo basi ba branchenga ngamo pe mayena ngesa nini e sala ozo lo bana eza kwa olobela bakoka mais comment pona kolega na télévision papa e matem ta même biso madame na yebi ki wona le na pesa okaze quand même espace ça pesa que ndenge zala mo bino bato bozo mi ape bato ba foot biso zo kanisa que ba Michel Redi po ba yeba na Redi fois que nous avons ndako alors koko Claude ya to na télévision non madame so vous êtes musicien vous avez ba droit na ba obligation ba obligation ya nini il faut être propre il faut être présentable na mo ni la quand tu vas arrêter so animateur de longo lion orchestre zo bano vivre nini bato no so ba senta wana ba beta na la casa bato tu balata bien na balaba ba la casa comment vous bimisa ba lokwa ba no courage biso nous avons des fois pantalon bon papa me tapé ça so bilamba to zo ina vivre na mais comment bino na bana ba zo ka te mutu ma défi robe oh madame yo ne uti côté ni faut la non mais non so yebite ne baninga babima ko kosa baninga te koloba te ono yo ne faut me voir na télévision non est-ce que grand maître m'dame ma mise na télévision est-ce que rechere m'dame na télévision non so zo yema déjà pena papa wemba eza déjà écran yango batu ba moni yo tamba mono pena papa ma lobby yo mo ke na télévision moni ngai ya se oh papa bazui sika ngai comme na Redi amisi nze monanga boy toke nano yo kotida courage na yo amen faut avoir courage babili boke muninga basomela yango kuanga te ngai eza ngate ngata na kota viva papa malaxanga nde bozo kosa bana bato te ba missiono ba yebani te papa malobai na biso ka alaki bengi ba journaliste ba mission na zui bango yo mais pona ya oluka vie lukezo lwanti papa mbate courage nanga namona ba petit béré so tali chaque dimanche au monde ba petit béré balega au quasi président ba mu tapese ba mboko papa ya non madame courage à moko na moko muso alinga yebana c'est des mois relation bi était na na c'est du bon la Hollande petit tango kanisa ka comprendre ngate wana zo bimisa ba koka faut yo moko boto batela momino yo ça rappelle que ya vie falo batela momi au comprendre la casa de canto courage na yo ezala mais so ba jeune orchestre ça na courage à affronter ba journaliste ça na courage à affronter écran plus aux les l'écran plus bazo sanini bazo yeba yo nde bajana na bazalaki ndenge biso tozalaki papa malali na ndo bazo soka to moni chanteur no maka otoleka kuna ye mo atuni wana na leka kuna Redi mon donc faut la que ça ba monsieur Ketala ba monsieur Redi musique ezalaka boye awa eza te ke salelanga na lia boza bakoka te il faut bozala na courage ya koaffronter média il faut ozalaka na chatance bango na ntango na bango badefaki bilamba mpo toyaki bana bata pasi donc soki ozelaka kokoma motema mabe il faut affronter pour affronter na quartier talaka amasana alata ma chemise bien amasana azala na guitare mokomoka papa namona amasana na guitare ya pepe eza tobenga ye pepe boni nakaka ozobeta guitare na telemi nga mpe nayembaka mon courage ata momi mwana mwasi kofolake na se motema te okofole mwasi na se motema te mama oyo nasepela na petite oyebisa ye o te franchement c'est son de révélation non c'est-à-dire musicien nyonso mpo oyebana il faut lekaka na télé 3 albums ba signature nyonso yo moko to bombe kasi mamango yango oyo naoloba yo zokanza mpo oyo ebokoma bato nyonso bayebi kokoma yo zokanza mpo nga nazoyemba bato nyonso mpe bapembe nanga fo bayeba oyemba lokwanga yo zokanza lokwanga nasali prudence bakamaka nanga mpe me mama so olingi okompa ta na vive pas touti te bato yango boni bazala kokoma banzembo kuna so ezalaki facile ezala facile te mama kokoma oyo oyoka bato mosusu batina bango kaka balobaka bato mosusu baza babinaka me mosusu basekisaka bato lokola bacomédien bamisusu basalaka animation misusu bayembaka misusu bakomaka sikoyo na bango wana fo talaka nani aza na don wana mpo bino ata moto ana na don nango te ye botikele nzembo te osoyoka nzembo na yango apotia nzembo mama ezalaka boye mpo omoni mama bino bokatisaka atie nzembo ezalaka bongo te moto aza na don ya nzembo oyo asalaka nzembo eza lokola écriture omoni ata na classe
bazo to bana écriture bien te donc na moi batuma au masa yo koma bien komelanga eloko yo hein monaka ah na bité so mona ité zala exactement ça on ndeni parce que vous avez un bon chanteur donc non tout une question moi ya composition chant ils le msusu ko yembeze le msusu ko bine le msusu ko komanze mbopé et le msusu mais nene nozo bateke na kata mboko to na ba leader ayebo komanze mbuté leader na lobino ko te musicien leader bon yo journaliste ngoza omona raté mama bizono ka mutu ezali makamangena otano ka voiture na capot fond la ba capoter ota moteur faut la moteur voiture basoma na couleur ta tobota comme non po boya na yo yo ko journaliste oyebi même pas ozo mélanger ba tutu na ba mara bien na ba mara bien te na ba bo commander na ba bo commenter yo zo mona ah yo tikele nzembo te mais ye oso mona pas comment nzembo ezala rabo biso tanto ayibana mike biso nde tokamata banzemu na biso oyo na sali na ndako na tie na cassette bande kosomba to bande kosala oyo na commission na kosomba oyeba kongole nde toza mote ya malamu ti aoleka na télévision expliqué ti omoni lettre wana akomela ye mwasi ngaa moto nakomelaki ye c'est comme ça que tout ça yo solana na bango bien on ba bima te ba solana ma bien ba parolier ba bima mba ba parolier pe bazala bango beleta banani nani biso to ga na vieux Simaro vieux Rochero Kofi ngai na papa banusila siko yo ba parolier ngo yo zo ba o lokotele bango nga professionnel na pêche bango wana tangela ngo na tangite Pascal Poba o che na ba Rochero na ba Kofi na ba biso on go za bilobela. Ah madame. Chaka batu na batu na place na baon. Mercedes ça bon na compte ba Mercedes. Toyota ça bon ba Toyota. Mais pour comparer mutu le avec Simaro, faut la tabimisi plus de 500 mais on est bien compositeur. Plus de 500 chansons, plus de ce qui 25 albums. Oh yo tangi wana na combien d'albums? Tant yema na nzemo na tamisa to déjà. Au moins donc, bolingo cha polémique ezangatine. Il y a un niveau na yé. Il y a bateau, il y a yé. Mais surtout tangi ba gros poisson au tanga été madame. Zala gentil. Surtout tangi papa wemba yo tangi comme wana. To tangi Simaro, yo tangi comme wana. To tangi papa wemba yo tangi. Mais batanga ba komba batu selo makambo sala madame. Album bono bimisa prudence, orphelin, injustice. Oui mais na ba preuve monté. Bon mi moto aussi si classe. Na wazo ça na osalate. Bon si c'est à l'université hein. Mais rendez-moi dans mon côté madame. Misu ba mais la diplôme na masangati asubi na ba. Mais ba mususu bena za na ona kata ya ministère. Yo ba ngone zo la ndenge moko. En tout cas, la carte de 3 albums, 30 chansons déjà dans la carte. Non, d'abord éviter que tant à combat ba tsozo yebate place au Tchabango. Parce que so bando tant ba compositeur, il y a rang ya ba Pascal, il faut luka bazana banani. Ah, faut le pour tant Pascal, mais za nani. Biso za na Kofi, Kester, Ngai na liboso na to na boy na continue ndeni yo do le tout ba question net na moi désordre. Nga na ko lo bano likamu jamais ya faire na place à Nyoka Longo. Je peux pas. Pascal pour ba parolier. Oui mais. Ça veut bien parolier ba sila bien et ça qui kara yo o mitangi ne non. Biso to mitangi te dota nombre d'albums bima niveau phonographique madame. Banani ba ça. Banze muso ezape ozoyoka kaka sala ba zem. Mais yemba ngoto yoka. Oyoko o apesa ki dali oyo. Oh, bon yo mo yembe sala succès wapi awo. On comprend donc faut pas quand même bochaka batu nyonso na rang moko. Muto zo tangana camarade nanga bu mwana. Pascal. Bazali na le fleuron. Mais bochaka ba na bazizani te batangi ve Simaro yo tangié. Mais batu il doit y pas dans ma belé. Toto tanga bango ba parolier à kala ba parolier. Non, génération na génération madame. Ata na politique comme ta papa Kingo wa dondo o tcheye na politicien habito bima mikolo aye pas politicien aux assure. Non madame, ça la part des choses. En tout cas. Hein, lugao muto na muto chake na place na ye. Merci beaucoup. Le même la génération ba wenge ne to bimi à part bino. To mo le roi Pascal P. Comprendre. Et juste place. Mais so banika Rochero, Franco tcheye, c'est aux autres tricher. En tout cas. Hein, ala camarade nanga. Merci beaucoup. En tout cas, banda wenge bimi. So go formuler. En tout cas, ta wenge bimi. Nga kanteki bailo na bango moko bima. Po biso na OK Jazz compositeur déjà Simaro. Biso na Simaro Masia, le poète. Biso na Friza compositeur déjà Taboulay. Biso na Viva la musique King Kester Menea Papa Wemba Redi Amisi.
Zolan, ba compositeur, banzembo lokola ba Santa. Oui, Santa. Santa, Santa, et ça là, 3 à 4 ans na hit parade, madame. 3 à 4 ans na hit parade. Banzembo lokola Maya, pour comprendre un peu. Maya. Tes écoles, tes connaissances, tes amoureux, par rapport à tel critère, par rapport à quoi, tu as l'ouba, il y a un peu Maya. Maya, et bêta, 3 à 4 ans na hit parade. D'accord? Prudence, dans un modèle, et bêta, 2 à 3 ans na hit parade. Alors, sans exemple wana uche yango lelo nzembo moko te zotika la 3 à 4 ans na marché et puis na hit parade. C'est ça réussite tozolo bake banzembo ezo simba lisusu te lokola avant après tika na mitu ya bato ata nzembo lokola ayebaka ndenge nini ndako ngana kotaka fele ngana tsalaka ye kwa nyebaka te bika na 84 madame likambo etali yote ozo kana ba parole tina nini na wela tina nini. C'est-à-dire c'est là il faut réflexion na biso et zala. C'est-à-dire et là on nini zala qui ya extraordinaire ou ya bien na banzembo eleki ou za kosala ki batu ba garder maloba mélodie et ya lelo banzembo ezo bima 3 mois et 6 mois et 8 mois. Le troisième album Karato. Ils ont un gâté dans la réflexion générale. Oui, la réflexion générale parce que tant on binza Ziza, Simba qui l'en haut. On savait que. Je comprends. Oui, il y a une boulanie de Ziza en 2003. Toi, en 2003? Non, il est qui en révolution, tu vois pas. Donc il y a de faire réfléchir jusqu'au moment. Voilà, pour un musicien. Donc avant ça, les logos, j'ai réfléchi. Autre salagi avant et Saline autre sala suku, tout sala ngopé, Ndeninin. Est-ce que ça va pour nous ça peut retourner à album combien de chansons après il en année et Bibi déjà soyez en madame désolé en tout cas mais il faut tout ça la sorte que tu comprends réflexion aux ça là yo moto ndenge bosali bomoko bosangani non bomoko eza eloko misusu oh réflexion eza sur musique na biso tant que professionnel ndenge nini toujours avancer est-ce que toujours connaît bien et là on est au sala que ils allaient n'engue ils allaient quitter avant banzembo ata ya Koffi Olomide aussi banzembo le roi ba diva bien aimé yo kanzembo nanga ya bolingo olula eleki comme alisumu suni ya moto soki ekoma kabile nazo yo kangote makanisa ngo kablons ko na baninga banzembo bomba mai na yo ya miso et beta 2 ans 2 et demi na marché. Le long banzembo ekomi lokolo moni tsoza na fleuve okene Brazza tellement qu'on a beach mona ba matiti mweli ka na fleuve belé boy ezo kitara ezo keneti ozo bateki ba kintsuka kwa banzembo belé ezo leka bongo donc ezo tika la tena mispira batu siko réflexion faisala pourquoi ya autrefois etika laki ya lelo ezo leka lokola Mwambangu mais bamsu bazolo ba musique à Kalefuta te ya sikonde zo futa. Mais on parle pas de futa d'ailleurs na tanga Kalefuta te le futi net banane. To na mboko faut yo journaliste ko lo ba makambi lo bela te net bata balabala. So bala be futa. Mais na mboko zo même pas na 20 musiciens bala bandako. Alors il faut siko ba bongi le baza wapi. Yo mo le ba wapi. Aka po ba le la télévision. Il a mis ça là la cadence te mais ayebike 20 musiciens quand ba ko za ndako. Sur 13 millions d'habitants à Kinshasa et 90 millions. Il y a ville, il y a une nation comme Congo et puis le bio, c'est qu'on est au foot. Quand on a 20 personnes au bateau, au Banabandako, madame, statistique nous il faut revoir. C'est pas grave, allez. Tu comme dans Souka Massa, sérieux. On n'a pas fini. Casa do Canto, non, c'est lui déjà. Casa do Canto. Mais non, parce que tu as mis sur une cause généralisée, tu as en tant que musicien, on a un point de vue. Il y a tant que génération. Mais oui, tu as discuté point de vue. Tu as point de vue. Tu as le bien. Oui. Parce que les musiciens avant dans la ils musiciens té yo mona so na ba télé o mona so na ba kala mso ba location to zo mona so na ba kala location mona so ne tobonga yana so non madame o tanga kala zo futa de ce que futi madame boniko non la silikité na mona opesa ba information fausse eza ya lokuta mamozo confirmer biso que za lokuta nga la journaliste té
So yo comme le formation par la série yo longo déjà journal. Non, de même quand on va là que vino boleka na TV, beaucoup ça rabiso comme ça va tu on ça information et tu musique à Canada au foot à terre na lelo. Vino ba permis de conduire, tout monde vino ba cadre. So le bongo. So bano le bongo, c'est que ozo le bana habité na statistique ni. Ozo le ngwapi. Et là les l'action na temps kala bato ba bien tele nde bato ba bongi. Bato ba bongi banani. On a 20 personnes qui sont musiciens. Et que ce n'est pas normal, madame. Mais 13 millions. On a un projet, il n'y a aucun problème. Il y a un projet, un jour, il y a un bref, le raisonnement est plus au niveau thématique. Congo Zamboka Mongo produisera depuis des coca au banda ba VE Rochero ba VE Franco ba ça toujours honneur à la musique amboko biso ba héritier la musique ya Congo tout sali tozo sala il faut à un moment donné te pousser raisonnement un peu plus loin ya loba qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour te retrouver eza ba flatterie te bana ba so ba loba o eza ba flatterie likambo ya solo ezali que monde entier bazo ba musique ya Congo ezo kene sou ndenge ezalaki. Il faut tout ça l'effort, tout comprendre message wana. Ezanini. Les gens parlent de quoi? Bazo le makambo ya piraterie, bazo le banini. Bazo le makambo ya production, ou ya ba producteur de azate, bazo le banini. Bazo le makambo ya manque ya ba musicalité, ba arrangement, bazo le banini. Bazo le banini. Bazo le bela makambo niveau thématique, il faut te décortiquer. Biso mo ba monsieur biso mo ba mikolo domaine photo yebara elo ni tozalango elo ni tosalité elo nezate bon moko c'est une très bonne idée bon moko lingelo ba intérêt général ce qui est sincère je pense que c'est une bonne idée mais ceux ça mascarade je suis navré to suka ka to gena ba maisha mais c'est une bonne idée elo on stong ibandaka il faut ba sala lokola ba chango mo maboko après to rotala na kati malheureusement les Congolais to yokana terre il faut pas se voiler la face hein. Non, dans la société, les Congolais, 4 5, les savent que les Congolais sont là. Toi qui es dans la société, il y a 4 Congolais qui sont là. Deux ans, il y a division. Alors, ceux qui sont dans la société, ils sont là. Merci. Ce qu'on a fait de ça déjà, ça l'équipe à Libosso, l'équipe Monsieur c'est que l'équipe Monsieur Zali et là dirigé un PDG qui a mangé dans ma tête. Tout souhaiter bonne chance. J'espère que Madame Kenny bien de tout souhaiter. Bisous la casa, tu répéteras mardi. Na commune en Ngiringiri de 10h à 20h. Tu répéteras mercredi dans la même horaire et puis tu répéteras chaque vendredi juste dans Simananga. Babé Ango cabine de 100h. Donc tu répéteras chaque vendredi de 18h à minuit et puis chaque dimanche tu répéteras dans centre-ville na avenue Quito na numéro 77. La commune ya Gombe juste derrière la Sabina. Donc baningo balinga biso boya, toujours ça album ya sika dans topé komboté justement pour mais madame, il y a mon boulot bonné nico. OK, c'est ça, OK, c'est featuring ça, bateau bazanga la bango batu. Les mo abengi mutu. Bon biso photo de ka featuring. Bon OK, c'est mon mona to ça na on y vraiment. Hein? Tout ça ba mona te ça OK, c'est Aziza to chai featuring té. Comment on dit? On est bien rappelé on ligne droite tu as fait dignité au peut lundi on a tsugi ni de likelem tu sais na fait dignité oh bah ça les featuring bah ça biso de ça na biso ngoti et de na biso na ligne na bango teke pour bato et ça qu'ils ont besoin de battre sur balata uniforme le gars armé na batene ba nini ti oh balata ba bera noir balata même so balata ikota kekele même so ba bon donc biso sous na biso zali album est en marché banze muzala bien réflexion de salama est-ce que faut de misaka banze pour tout dans so ba question oui Redi Amisi album mimi combien d'albums combien de chansons Redi Amisi producteur nani après ce qui va non on a tinu producteur te me kasi so e ba déjà qui na omona o mabe et puis ba disque zo teka mato mo ba musique à 1500 ba pirater et ça nous fout les boules donc nzembo yozo kanza ba zo teka et teka maraté madame nzembo za piraterie nzembo za téléchargement bateka ki wapi papier assassin ba yela ki non fula na teka ki 1 million de disques on a na teka ki 500 000 et madame donc zo le bano kaka pour na ba internet ba sepela ma mbebela zo le bana statistiquement il a faux na Congo ba bonga te surtout ba musicien
ba musée ba na galère au saranate soki ezalaki ba bonga mais ba musée ba longa te na ba orchestre bouteille na quartier la tête comme ba longaki ba oui mamni ba lobai pour na quartier la tête en bandai international bon na ba orchestre ba patron yozolo ba ton ba bonga yango ba no sala kadima to longo wana oh ba ngoni so so mais ngoni so ba commentaire ba lo ba musicien il y a ça commentaire il y a mon pas alors madame on est comme émission té on est comme madame alors ceux qui parlent ba musicien o ya zo le ba musicien té ngana o défendre ba musicien ba na galère petit hein ba musicien ba na pas si petit hein ba ko kembari o za wana mon mieux na vite so a outi côté nini mais toujours kemba vraiment merci beaucoup Relia Missi chariste ba o kemba ba chanter ya on a dit mke ba longwe tout ça là qui a honor qu'est-ce que vous avez pas de la forêt comme on est les marquis so mbongo ngweza la ki maire yo koto za ki so wapi umuni la bongo ba longwe ka ba lo ba ki na mbongo ba ze be ba uto longwe pa la nga ba uto sa orchestre na bango donc ngo ba ki mama passe ça toi na studio té toi na producteur té toi na sponsor té donc ndini goza facile pouvoir d'achat kala yaki pour mbongo ezala bobeta chaque dimanche so chaque samedi mbongo côté ebele net recette $1500 na concert ba faire ba obeta ba fali ba obeta merci mingi donc le gars vivre beta rango na tango wana bango ba ya ba pouvoir d'achat za pour na biso bango so que na concert ma foot à $25 plein vendredi plein 100 oh vendredi plein ah ma aye binote ba invitation 250 ya invité ya wuti de ce côté nini hein tika ka to ndimela Borando bezaka bo vraiment c'est de Relia Missi eza facile to zaki na baba to comme na sona suka comme na suka ba masa to balandi biso be bake toza na galère c'est là évidemment toza na pasi bo sa biso piraterie zo sala biso boy téléchargement et sala biso boy ba producteur ba sile comment ça muta produire faut ba ga master no mo boy ozoka ono producteur nan ono vieux kingoto les a jamais maison VV et la sauté au molende au parion ba maison ya production ça nini et kufa on a le tozana galère toi même pas na studio toi même pas na salle ya spectacle les deux moi salle doit finalement na parler du peuple baboya d'autres comment le loso mundele mo ya pour habiter spectacle photo lo bane papa ou bet na stade ou zonga na yo to dans la salle té tout ça na ba problème na expliquer sur le point ya quand ça to bonga na télévision ba foot arabiso té radio et foot arabiso té boîte et foot arabiso té bar petit batane ngona baza bien tout le monde aussi to bonga na so ba foot so ba la dans son tout ça bien bar et foot boîte et foot nini même ba taxi yo ba taxi bis ba boutique ba beta musique na so foot ari comme na suka wala la ki Relia Missi donc problème ba musicien hein pour moi il y a ça animation mais ngana au défendre maintenant problème ya ba musicien dans l'ensemble il y a que nous avons mutumo le gars attend kala vieux PDG qui mangana na ndako on dirait ba musicien ba la ndako PDG on est ndako PDG mais toujours linga ba PDG qui mangana baza ebele wana ndito monika moi c'est bon donc ba maso bolandi mardi jeudi répétition vendredi to beta na lingwala dimanche to beta na Gombe mama so balingi biso ba kitwa na studio so bongi bozwanga bobenga sero après ça bino numéro nanga na pe bino numéro nanga boyate mama sanyo sombota to mama sapoto Clara de Bruxelles Dozo Campo Bianco mama c'est belé en tout cas boza tellement belé que merci encore boyo kaka ba suite Gauthier papa mapasa maman sanyo so quoi vous êtes tellement belé moi na bando luka binate na kin au sommet au sommet pas baza moi quand même ba Didi Motemona Didi Kinwani son excellence Evariste Bochab maman c'est belé ba comment to le ba biso ba 2050 kala na ba déco kao. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Vraiment Libanda. C'était Relia Missi qui a invité la biso à Lelo. En tout cas, image à Congo, c'est le Congo. Toza awa na cabine dans centre, liboso à cabine dans centre. Et pas il va Relia Missi à chaque vendredi. Bah on va dans la poste à vivre les souvent la poto va dans la kisasa Relia Missi à la awa chaque vendredi. La pesi mbote belé na ya nga scellé du bois. La pesi belé ba mbote pas maman Nicole Nice.
la grâce na Suisse Basel je crois. Merci oui na Suisse Basel. Merci la grande repos la nyonso ça la pour na biso en tout cas kamena papa chéri Hervé Lola merci pour la nyonso to comme na so na suka. To kutani mbala sima comprenez bailo hein. Azalara bongo. Ezaka site moko image ya Congo coin et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Nyandabu yokaka ba kombo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo mais ye eso ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique en tout cas tika na ibiso OK ma solo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino bo pianga confiance pour musalo to sami kono ki sasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko laxia mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rezo information nyonso soki to tongo na net te o rezo na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana ba numéro moko kaka